Shalom, 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 ba maman. Nyonso oyo bolandaka émission na biso, on l'appellera femme oyo elekaka chaque jeudi. Topesi bino susu bambote na balandi nyonso. Pona lelo, jeudi na biso ya lelo, tolingi toujours ko rappeler bino pona programme toza nango ya jeûne et prière. Lelo eza jeudi, jeûne na biso ezobanda lobi vendredi, kosilisa ngo samedi na tongo. Boyebi fardo mokumba oyo toza komema kobondela mpona mboka na biso ndenge basase baza koboma baréalité ndenge eza koleka. Vraiment bolimbisi mingi mpona semaine passée, vraiment tosalaki video ya losambo na biso bamama, mais batango ebele ekomelaka biso tozalaka na problème ya technique, alors ebimaki te. Alors vendredi oyo tokobondela lisusu elongo na bino fardo oyo toza nango, e semaine okuna nde tokosilisa mpona kosilisa jeune na biso toza na fardo ya mboka. Eza mpe na bamama mosusu neti bamama perle bango mpe bazwi mpe bainitiative. Donc nyonso tu wana kaka susi mokumba ya mboka, loboko ezosala, lokolo ezosala, liso ezosala. Donc mutu na kwe na ye asala eloko nini oyo amoni ke aza capable mpona kolela mpona mboka, mpona libération ya mboka na biso. Alors lelo vraiment naza na mingi mpenza ya koloba te. Lelo nalingaki kaka koloba koyeba kopesa bino moral bamama. Je crois na TV5 nayebi te bandeko ebele bolandaki TV5 ndenge docteur na biso Mokwenzi alekaki kolakisa bamama. Alors lelo toza na mois de la femme oyo bato nyonso tu baza kofete. Na moni me bamama mosusu merci beaucoup nde baswete nga batie nde bafleur tutu. Mais nalingi nasouleve eloko moko bamama na nga, eza mawa mpe eza pasi oyo tokoki koloba qui peut essuyer l'arme de la femme congolaise. Nani akoki kopangwisa pizoli ya mwasi congolaise? Mwasi congolaise aza libre te. Biso basi oyo tobengani baafricaine toza basi moko makasi, toyebi koluka, toyebi kosala barecherche, toyebi kobokola bana na biso na matembele na nyonso, toyebi kosala nyonso. Mais boyebi baréalité eza koleka na mboka na biso, mwasi congolaise aza free te, aza libre te, baza koviole, baza koboma ye. Toza na esengo te. Même mois de la femme yango toza na esengo te. Toloba toza na mois de la femme tutu. Pasteur Mokwenzi a démontré yango na TV5 et sali bien même mokili mobimba balandi bandeko nanga nini documentaire wana ndenge ezosalama. Vraiment nzambe asunga ke communauté internationale emeka mpe kotelema mpo tomoni na mboka na biso Congo makambo ezosalama. Tozo continuer toujours koloba, tozo lemba te. Eza incroyable pe eza impossible makambo ngo ebanda lelo te, ebanda kala pe ezo continuer. Mais biso ba oto sambela toyebi ke na losambo eloko nyonso ezaka ne bande nango ezaka pe na suka nango. Ndenge tolenisaka bandeko oyebi oza na situation moko eza kotungisa yo, situation nyonso ezaka toujours solution. Balobaka ata kobute kokufa suka tongo kotana. C'est-à-dire likambo nyonso na vie ya moto ezwaka solution. Mboka na biso Congo pe bandi lelo te banda kala tasu bamususu no babotama te, mais ezo continuer. Mais toyebi ke eloko nyonso ezaka ne bandeli pe ezaka na suka nango. Alors bamama na ngai eloko nazali kosenga bino, mwasi azali intégré te, mwasi congolaise aza intégré te. Tozo senga tokota na intégration. Tozo mona lelo oyo même na politique basi surtout biso topriaka. Soki omoni mutu akomi koloba na lina kota politique akomi mona ngo pa eza lisumu. Kosala politique eza lisumu te. Tozomona Joseph abimaki premier ministre na mboka mopaya. Kosala politique eza lisumu te. Yango ozomona meme ke Bible elobi soki mutu amotema mabe azwi bokonzi, yeba bino boza na se bokonyoka mona pasi. Yango omona ezosenga ke bamama soki tomoni me na côté politique bamama ebele baza penza na kati ya politique te, bazali me ebele bami interesaka nango te. Mais na ndenge makambo ezokende na mboka biso Congo bamama nanga esengi tomi interesse na politique, esengi tomi interesse nango. Toko kozala na gouverneur ya ville oyo aza mwasi oyo ayebi nzambe aza na souci aza na fardo. Mais soki bino tomi interesse nango te, bato mabe bazozwa ba poste etango bazozwa ba poste na bazokoboma, baza kotia ba poison, baza kodétruire. Alors wapi siko esika na biso oyo tokozwa vraiment ke mwasi azala na le droit de la femme. Na mboka na biso Congo droit de la femme ezate, mais na mboka ya Europe tozomona le droit de la femme ezali. Yango wana biso toza na diaspora, nazosala peine na bamama toza na diaspora. Vraiment totelema
tomeka tocontinue toujours kobeta bapo nayebi ke tobetaka nayebi ke tokendaka bamarche na mama na nga Charlotte je crois la fois passée tozalaki dernièrement na parlement mama Charlotte na bamama mpe mosusu oyo toyebi bakombo te tobetaka baporte me tocontinue toujours kobeta porte wana parce que toyebi ke bible elobaki na Esther Mardochée alobi Esther kiseke ekoki kozala na nzela na yo nde oza na pembeni na mokonzi wana ke mboka na biso ekoki kobikisama. Qui se peut peut-être que maman Bena ou bien maman Charlotte ou maman Intel oza na kwe moko peut-être na nzela na onde makambo eko salama. Alors moi si esengeli toyeba identité na biso toyeba rôle na biso malgré lelo société eza kobwaka mwasi aza na valeur te surtout na mboka na biso Congo mwasi akomi instrument oyo baza koviole baza koboma parce que bayebi ke vie eutaka na nzela ya mwasi nde azali kopesa vie balobi éduquer une femme c'est éduquer la nation mais lelo oyo boye mwasi na biso akomi kobwaka bolumbu na Facebook mwasi ya congolaise akomi kolakisa bolumbu na ye motakala na ye sa soni kobwaka yango atako bolingo yango eleki mwasi congolaise aza lisusu na valeur te akomi bafoto na Facebook bandeko ne bazoboma ye azoseka azobina azosala bafeti donc mwasi congolaise toyebi te tosala nini mais biso baonza bapesi biso grâce ya kosala média tokolemba te toza toujours kolendisa bino kotelemisa bino afin que oyo bakoyoka mongongo ndenge bible elobake mes brebis attendront ma voix et me suivront oyo mpe bakozala sensible bakoyoka mongongo wana nzambe atelemisa bango afin que bayeba kobeta loboko koyeba koya au secours na baréalité na makambo mosusu oyo eza koleka e topambola lisusu bamama oyo boza kocontribue mpona baorphelin baveve oyo baza na Kinshasa bandeko na nga tala bafamille ebele babomi bango bana batikali bango moko eloko tokoki kosalela nzambe kaka yango wana kosalela nzambe eza na ndenge ebele tosoutenir bango surtout biso toza na diaspora mboka materiel mboka makambo ebele oyo ke biloko eza kobwakama baposibilité ezali na mukeka oza nango tomeka kosunga baorphelin wana baveve wana eza mpe basi wana mibali na bango baperde bango bamosusu batieli bango bapoison boyebi soki mboka na biso Kongo ndenge eza kosalama balobi chaque jour baza kokunda à peu près 500 morts na basimitière donc eza pasi mpe eza mawa. Alors nakoki kokende mpenza molai te na meki mpe kosuka awa bato ebele baza na mauvais cœur oyo baza koboma baza kodétruire baza na mawa wana te baza na makila ya bomoto te mais baza toujours na ngambo ya Satan mpona kodétruire mais biso tosilala na bango koyebisa nzambe na mabolongo na biso ndenge nzambe afrapaki Pharaon nzambe akitisa soki mibali baza kokoka na kolata bilamba makasi te basala te mais toyebi notre Dieu azalaka nzambe azali impossible te azali possible pe azali capable ya koyeba kosala yango biso tokonsulte nzambe wana akita ndenge akitaki na ndako ya Pharaon kobanda ye Pharaon mwasi bana basase nyonso oyo tozoyeba na oyo toza koyeba te nzambe ayeba kokisa epe na ye afin ke bana na Congo bameka mpe korespire bameka mpe basi mpe bazala mpe na badroit na bango bameka mpe kovivre bayeba eke ya solo nzambe atindaki biso na mokili oyo kaka mpo tovivre te konyokwama baviole biso badétruire biso mais bavivre mpe ke non toyaki na mokili oyo avant nzela na biso ya molai ndenge nzambe amemaki biso esila kameme efo toyeba korespire toyeba kovivre. Merci mingi na bino nyonso oyo bolandaka émission oyo soki boza na mituna bobenga soki boza na mwa baquestion bopesi bavi na bino jeudi wana prochain ezoya tokomeke mpe kodevelope tokolobela sur bamama te nayambaki apele mpe ya bamama mo ebele ndenge mabala eza kokabwana basi mosusu babali mibali baza bandoki siko bazoyeba te ndenge nini bakoki kosala omona mama abondelaka me nzambe arevele ke mobali oyo aza na misala ya molili. Alors eza mo makambo ebele tokodevelope wana koprepare mpe bana na biso ya basi oyo bazoluka bakota na mabala parce que omoni basituation ngo ebele omoni motu soki esa akotisi bolingo na kati ya likambo ya libala ata oyebisi eke nzela ozokende eza mabe akolinga oyoka yo te parce que sentiment ese ekoti deja bolingo wana eza deja
mais ebele ezokomela bango trop tard omona neti ndeko mosusu atoso abi mama bena nzambe abandaki kolobela nga tutu lelo kuna koma osenga nzambe pardon alimbisa nga mais c'est trop tard ata osengi nzambe ke alimbiso mais baconséquence okovivre yango lelo toloba okwa yo okwesami na lisumu yo ndeko mwasi osambelaka okwesami na lisumu ozwi zemi nzambe akolimbisa yo me mwana wana tokomona mwana nzambe akolimbisa mwana te mwana akozala physiquement eza na makambo mosusu nzambe akolimbisa yo me okovivre baconséquence yango tozomona bandeko ebele ava s'engage makambo ebele luko consulter nzambe luko tuna nzambe ekoma te ke nzambe abandaki kolobela nga me lelo oyo nzambe olimbisa ovive baconséquence yango oyo oza koconsulte biso mpona kosunga tutu alors il faut kondima baconséquence wana alors makambo eza ebele malgré tozobunda mpona mboka na biso baréalité tutu mais na kati ya social bafamille mpe il faut tomeka kopesa baémission wana mpona koremonte foi na bino mpo ebele bakomi down baza ya kokita suite ya baréalité wana ozomona parce que nzambe apesaka mwana ne eloko ya mabe te nzambe apesaka eloko ya malamu me na mutu makasi ya bele oyo toza kobei liloba na nzambe te sentiment ese ekoti yo oyebi ke mobali aza okitisme aza bome telema aza na mbongo oloba oyo nzambe akobongola nzambe akotushe yo oza nzambe te nzambe nde moto akotushe me yo te oyo nakotie na mabondeli nzambe akotushe nzambe akobongole non nzambe il fait grâce à qui il veut nzambe asalaka ngolu na ye na n'importe qui te asalaka ngolu na oyo ye alingi alors yo kotiaka espo te okwa tolingani nzambe nakobondelaka nzambe atushe ye akobongwama non eza na baresponsabilité mosusu eza ya nzambe mosusu eza ya nzambe te mosusu eza ya yo alors ntango yo boyi koyoka nzambe ayebi soki banzela ono ozoke eza malamu te mobali wana ntango oza kokende aza deja na kati ya monde de ténèbre aza na kati ya bakisi basi ebele baza sacrifie a partir ya bamibali oyo basimbaki bakisi babonganga basi ebele baza sacrifie mibali ebele basacrifie bana na bango alors soki yo olingi ozala sacrifie soki oboyi kotosa liloba ya nzambe oboyi koyoka baconseil alors ndima baconséquence ndima oyo ekokomela yo eza mpasi mpe eza mawa koto baboma koto basala boye nzambe apambola bino ya komi presque à la fin tobosana te jeûne et prière minuit ya lelo donc tant tokomi kaka minuit tobandi jeûne na biso kolela mpona mboka vendredi lobi tokotia intercession tokobondela baoyo toza na mboka poto baboringi ntango mosusu yo moko landa biso na nzela ya video wana ekofortifie yo ekotelemisa yo vraiment merci beaucoup wana ezalaki mama bena na exhortation moke oyo tokokaki kolobaki mpe essuyer l'arme de la femme congolaise mais nzambe na biso azali nzambe oyo esuyaka balarme oyo akonsolaka mitema ya bato ata badétruire yo ata babebisi yo mais ye akoki koya korépare il répare le cœur brisé ayaka korépare baoyo babwakami na société oyo mokili ebwaki bango donc nzambe apambola bino je suis presque à la fin nde tokutani mbala na nsima bye bye.